Donc dans ce cas-là, maman Iwaso a koufaki, famille à maman Iwaso généreuse et payolo. Après ça qui procuration n'a pas kosiko, na associé ba comédien zo potoga. Bon moi qui m'attend à maman Iwaso ndege le kai na stade. Et ça là qui papa Masumuté, est-ce ça problème? Le problème na biso pour nani binoso bossa likambo faut boto aga masomo. Est-ce que nyoso zaka masomo face à là? Non, le problème est ça comme on biso to reconnaître kaye. Parce que yende azali muinda. Osomona, yende azali conseiller na biso. Yango to sengaka toujours expertise pour balobi l'ancienneté. Bon, oui, parce que au monde biso to artiste mobile ya maman babenga kenan papa. Et si le président honoré Kabila zali na pouvoir to soutenir que pourquoi pas to soutenir Fatité. Toujours soutenir président commandant suprême. Donc Azan a droit Fatibé. Et là, merci, nous sommes à la... Merci, je suis libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Baxa. Numéro 10, il y a équipe. Maintenant, on a Suisse, il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais il y a le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Vous avez un contrat. Merci à vous. Voilà, bienvenue sur Saratola TV, chaîne abino ya kitoko, chaîne abino ya actualité, mbote na bande konyo soba kolanda biso. Bon après-midi, pourquoi est l'amour, bonsoir, bonjour. Ça dépend ya pays aux aleli, ça dépend ya air aux olande la biso na Saratola TV, ça dépend ya place oyo vidéo na biso et écoutez la yo. Merci na ba abonné na biso, merci na bande konyo so ba s'abonner déjà na Saratola TV. Merci na bande oyo ba partager ba vidéo na biso, merci na bande konanga nyonso ba lela biso les vrais des problèmes kendi a na de bino fort. Merci pour la confiance. Bopesa biso ya kotala ka biso et ça la vraiment bien. Merci encore une fois na la patronne maman Saratola, moi si ya Mbiji, moi si ya Maëlle, moi si ya Bonya. Merci encore une fois na Fondation Saratola. Bon, mon ami Koloba émission Zara Polo ya Fondation Saratola. Fondation Saratola toujours makambuto salaka obe musala kosunga kabana ko tikila kabatu batu bazangi ya kolia Fondation Saratola ezana toujours ko sala yango vraiment ezali kanisimo ya malamu. Merci na Cordon, merci na président, merci na CG Brenda, madame Brenda Bambote na yo. Merci na Jonathan qui vient de 10 amis Bali. Vraiment, wana ba oyo ba ko travailler na Fondation Saratola. Merci na Montréal 15 derrière la caméra. Voilà les émission na bino vérité na yambeli bino bongo na yebite na bengenani première dame. Na yambeli bino bongo artiste comédien Maman Ano Sanzo. Oyo nazali bongo na na plateau na ngai o to ko betani li solo par rapport ya actualité par rapport ya ngambu ya artiste comédien makambo e kolekelaka bango par rapport ya yemo kopé to yoka ki ba porta ki plainte to ko yokela ngo kaka awa plainte yango suki ndenge nini bazo évoluer ndenge nini yena papa Masumu oyo apporta ki plainte to ko so la moi ebele vraiment to ko toucher partout bino boye biti na vérité to toucher kati. Merci à les amis de Polem Mukendi, El Braza, El Kin, El Luanda, dans ces pays bino ya trop. Montréal, ceux qui ont même langage nanga, au coup font un plateau bandiko, on a invité nangai Maman Ano Sanzo. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Polem Mukendi. Donc, est-ce qu'on a monaka yo, na monaka lo kola Polem Mukendi ya face B. Voilà, na face A. Té ngala za face A té na profiter pe ko pesa mbote na babi mon papa, babi papa Polem Mukendi biso to kolandaka na simati. To kolandaka na sima Polem Mukendi be susu mona suka na bino nyonso yeyo. Na moni be bongo papa na biso, papa Masamba, papa na Ansi Luzolo. Vraiment place toza garage toza
bateau bazo permettre ngana sala ba émission mikolo bomona ka ba émission na garage oyo garage andenge nino pesi bango nyoso bambote ba mécanicien Kisasa Mobimba bambote na binos bakombo marezo kima mimi na mona kana papa Masamba kombo nde kuna etikali muke babino nyoso bambote na bino voilà bon papa Paul d'abord apana répondre na motuna liboso ngai na lingi na kumisa na nzambe merci éternel Dieu na bolingo na opesi biso pe ma pe grâce pona lokumo na yo lobi oza mettre atape ya circonstance soki yo tena mususu nzambe pambola biso émission na biso nde to banto bandana po yo lobi mi bale misat basanga na komona Jésus Christ yo za kati na bango merci pour za na biso na nzela molimo santo kamba pe fortifier biso na kombo na Yesu amen amen OK bravo vraiment comment bah tu sais comment c'est la rapé. Moi je suis chrétien naza chrétien na kati nanga na kati nanga na chrétien dibana nanga na chrétienne na sambelaka naza mona ya porte lopo mtomboka lombo naza mona Yesu na pesi papa na ngai ya molimo apporte lopo mtomboka lombo na mama mami mtomboka lombo bana nzambe nyoso église de réveil pe ba sainte nyoso je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sans oublier grande dame du monde fondation Sarah Tola maman Sarah Tola moi ce qui toko balbana le poto éduquer une femme c'est éduquer toute une nation je suis fier à avoir cette relation. Merci vraiment, merci. Tozali bongo na maman no sanzo émission na biso bandi mais bato ba lo basoki na bandi émission bongo sans que tout ça la elo tout ça une émission et ça la vraiment bien té maman no sanzo biso tozaka ne lo mo to sala ka o tira le bogo bolo bina lo bobe vérité parce que monsieur ça vérité. Merci monsieur le journaliste Paul Mukendi awangai Kombo Nangai, Mama Anosanzo, la première dame d'Afrique. Coordonnateur général Yapakosiko. C'est une plateforme des artistes et comédiens congolais. Nakoloba vérité, rien que la vérité. Voilà. Maman Anosanzo a yebisi akoloba vérité. Maman Anosanzo, bonne santé. Santé quand nous naza kitoko makasi. Kitoko makasi. Tina kati. Oh, tina nini? Tina kati. Maman nangaye bisebani. Voilà pour na cause yo tanté. Tozongana no mwasi mamuke. Omeka ko betela mo baninga mo parcours. Pour les batebeli bazomona kaka Anosanzo. Ba yebite Anosanzo ngo auta wapi et vous allez vraiment bien. Merci monsieur le journaliste bitune za yo ba réponse za ngai et chaque motuna ezanda bo réponse. Bana Kinshasa ba diaspora. En tout cas maman nous sommes un artiste de carrière. Na eu grâce ya travailler na kunma de red Angleterre maman Mbalu Sombo yende mutaforma kinga na pese mbote Freddy Mbalu Sombo Freddy Bonganya mobali ya maman Mezengolam na pese mbote to bano répéter na Itaga 27 na Barumbu biso na badaka daka ba Mozindo ba Liberté ba John Mopierre ba Vienangai akenda pe poto donc nzamba pambola bino Jigura quoi ba Jigura bazaki ba ene na biso bon wana tokutana ki namba lyo so na ba 2000 ans 2001 to kabwani na ndenge mabete to wela mbongo tena mama Mbalio na Longwe ndena eko créer groupe nanga groupe théâtral biso na biso lele comment CCBB compagnie cinématographique biso na biso donc Anosanzo New Look bientôt là bokomona nga na scène donc j'ai un parcours on dehors et pas maman Mbalio Sombo na joie pe grâce ya kokende ko répéter pe moi 2 semaine na groupe Simba et pas à président Elombe le moment qui bazaki ensemble na président Rocky Bodo et na zalaki kuna mais na kimaki français parce que groupe wana ba yo lo ba to lo ba vérité vraiment ya wana ba mama Sira ba mama nan ba mso ba zo lo ba lelo ba bimaki na honte mais ba mama Sira en tout cas Sira na pese mbote bon ba peshanga bon après sikoyo avant na comme pas président Elombe Sukali ya groupe Simba na kendeki pe babengenge pa ngade d'angadios donc moto mo prêtre na Londres na pese mbote vraiment basesa nga test wana elekai makasi ndeko moko na kombo ya étoile soleil na mami jokisa babetanga bambata moko bon je m'attendais pas que na ko joie do ba joie papa na bango ngade na kobeta parce que famille wana ngade shiki soke na bambalo som kobeta na bageza lokola eza ya makila na mona ki yango eza lokola colonisation ende na kendeki kokota kuna côté mpe na kendeki pa Elombe français bon ngana lobi bon ya moni lelo bato bakoma koloba ngai
comment olinga mingi français na ekoloba français na kimokolo pama c'est la vérité. Ouais vérité nyoso eza théâtre na ngai banoleka na ba Canal Kin à l'époque ba CCTV à un moment donné Congo Media Channel mais dans tout ça na yo mona ki ndenge nini ba film étranger zoleka Ophélia wana ba télévision congolais mais biso ba congolais ka soki na sema théâtre appelé kana te pour na futa bon et dans même temps ba sponsor on peut te relobela yango vraiment. Merci maman. C'est ma petite parcours. Voilà wana ezalaki bongo parcours ya maman na biso Anosanzo. Nazali président ya groupe. Président ya groupe. Président ya groupe CCBB. CCBB. Président du groupe CCBB. CCBB déjà combien d'années? CCBB, mais c'est depuis 2000 ans, non 2001. Aujourd'hui, nous avons des 20 ans d'existence. 20 ans d'existence. Carrière. Félicitations. Merci, 20 ans de carrière. Et ça nous a caté comme on a monté de 1 jusqu'à 20, vraiment, ils ont facilité. Okay. Félicitations, ça nous a félicité vraiment. Maintenant, maman Anosanzo, Koya Oya Théâtre. Et là, on est en vieil au côté dans le monde du théâtre. Bon, d'abord, ils ont dit qu'il y a un théâtre. Parce que d'abord, ce qu'on a théâtre, c'est comme un peu comédien. Et pour Bamusou Bazoya, au monde mutaye ko sa théâtre pour alinga mosi na poto. Moto muso azekoya ko sa théâtre pour abala mosi na poto ou bien à voyager ou bien pour kaka aya ko bimana leader mo groupe de sans ambition. C'est comme ça moni que théâtre à Congo moyen mata ezate pour immoralité za makasi ko zanga pe objectif ezali. Mais biso batoto botami na théâtre. Parce que le théâtre est un professeur mon nombre, en plus le théâtre est un professeur mon professionnel. Batongé là en même université ina. Biso tozu grâce wana utanga na ina te mais to travailler quand même na ba mina professeur. Ba ba uti na ina. Donc pour na koloba na mokuse so ipo tali bato mingi ba osala succès na mboko majorité batanga na bango na ina te. Bangade dangadios bien na biso ba muyombe gauche ba isobe ba sese ba ikotanga ba inana kimokolo ozoma pour classe za na limite te pour le ba ba maman nous change il était atanga te non mon frère arrêtez-moi les ironies. Moi, j'ai beaucoup souffert pour les études. N'attendez 3 sections. C'est la vérité ici. On parle de la vérité. Oui, c'est ça. Je suis ressortissant des Grecs Équateur. Des Mongo, Nazam Mongo. Donc, la première section m'a appris comment je peux pêcher un poisson dans l'eau. N'ayez que Mayo Libunda Zali. Mayo yo mbota zali, mayo yo mungu zali. Et deuxième section, m'a appris comment je peux tuer un animal dans la forêt. Je suis grâce à cette formation. Vraiment. Ce qu'on me met dans la forêt équatoriale, nous sommes des mêmes quartiers avec des gorilles. Tout le temps, à l'école, donc, na banga kate o ata na moni nguma wa nguma leka yo ko banga menga na banga te parce que le cocher me connaît. Donc troisième section on m'a appris comment je peux cultiver un chat. Na bi au katabilang. C'est comme ça vous voyez qu'il y a une grande différence entre nous des revenants de la province et vous les Quinois. Vous voyez que biso to le hanzalate. Biso to e bagande ni to ko se prendre en charge. Pour na koloba vraiment mingi te. En tout cas théâtre na bota manango parce que il y a deux sortes de théâtre. Il y a ko bota manango na ko tanga. Donc oh biso to lo belezali théâtre Yesu asalaki parce que depuis que Yesu nde yende azali premier artiste ya mukili po ya kilaka mukilo na bolingo na ye pe en plus tala no mukili na nyos mozalis mukili na bato oh ya pesi biso lelo pema tala place akenda ko botama nanda kwa banyama. Quelle humilité. Vraiment. Merci bandeko so ba landa biso bo mona kindenge to évoluer ki to kona mama Anosanzo bo compagnie ma rekoseka as artiste comédien na yambi pasteur te pour na la kimia bate yanga na yambi artiste. Non, tu dois rire, c'est la vérité. Vraiment tu dois en plus il faut savoir aussi que conseka nous c'est que c'est opérer terre. Et comment 1500 francs. On sait que déjà 3 fois c'est le quoi 4500. Comme na 6000. Faut comprendre que na yambi artiste comédien maman Anosanzo lelo ozali célèbre na mokili mutu mokili nyonso yebi non ils un artiste congolais moko kombo na ye maman Anosanzo eloko nini osala po okoma lelo oyo ozalelo. D'abord c'est l'amour quand on te loba na lingaka d'abord avant na linga musala mi lingaka nani parce que c'est pas donné à tout le monde. Oui, dans le monde na biso, oui que Satan a tambon ebele pour na ko détruire artiste mukili. Mais moi en tant qu'un artiste créé par Dieu, aimé par Dieu, donc je suis fier. Donc j'ai aimé mon boulot, c'est ce qui a fait que les loyo, on m'a dit maman ya la kisanga théâtre maman balosom. Il a azaki limité toujours na culture ya Afrique.
ou bien ya Congo. Au moins il y a un maquillage moko, il y a kaik, il y a histoire. Mais il y a un maquillage Android. Aujourd'hui on a un elongi moko télégénique. Tu vois, je suis belle. Il y a un TV à coup. Il y a un noir blanc. Il y a un noir blanc. Biso tu as une télévision, il y a une couleur joutée. Tu as une TV, il y a un plasma shooté. Tu as comme une TV à plainte. Maman Sarah, Fondation Sarah, Tola, Makambo. Merci vraiment, Maman Nosanzo, pour la réponse. Maman Nosanzo, le président, Ipsa Bisso, film ni salayo, batuba découvrir. Film na saka titre nango to bengaki yango la valeur d'une femme. Moi j'ai la passion des femmes. Je soutiens beaucoup de femmes. Pourquoi femmes être moins faibles? Et dans ce cadre là comme na Congo na biso na kutaki lingalo balobaka ke moi ça tonga mboka te. Et révoltanga comment moi ça tonga mboka te? Depuis que Dieu a créé le monde tozalaki kana avant Adam et Ève. Derrière des hommes il y a une grande dame. C'est comme ça que vous m'avez vu. Derrière des premières dames honoraires, Maman Olivier Mbekabilia. Pourquoi? Parce que derrière d'un homme, il y a une grande dame. Pourquoi pas aujourd'hui? Vous voyez toujours moi derrière des mamans distinguées première dame, Maman Denise. Parce que moi je parle au nom de la maman, du monde. Pas c'est parce que l'artiste n'a pas de frontières, l'artiste n'a pas de sexe, l'artiste n'a pas d'âge. Moi j'ai la passion des mamans. Je parle beaucoup d'eau. La valeur d'une femme, pièce wana to salaka ango, objectif ezalaki. Kolongola moi si complexe il y a classe parce que au monde basi mususu mobala tangi mais moi ça tangité tantôt pe moi si mobala tangi mingi mais mobali wana za jalo alingi moi si na tangate à limiter moi au contraire moi si pe akoi ko za la peine ba valeur au mobala za nango et dans ce cadre là ngai en tant que fonctionnaire parce que ngai nazaki mama ya mosi ngai naza fonctionnaire l'état na salaka et mobali ngai pe c'est un militaire fonctionnaire militaire azali passionné bon ngai mobali nanga komi kolia na sima nanga ngai mona suis charge akutangisa bana nanga et mona ngai comme amona kanga na yebi koloba na yebi ko se défendre nazole isa en plus nazo tangisa bango que ça soit papa azali mais nazo ko sala quelque chose na kati ya foyer en plus mon nanga atali susu kaka ngai te ake atali ba maman Zelukiana atali ba maman Karo Akito ba maman Nies Mwange atali baso alokumo bakenda sango atali ba maman Marthe Kisekedi atali ba maman Sifa maman maman Mose Aurora Mzero Désiré Kabila atali ma maman Claudia Sassou grande dame d'Afrique atali ba maman Antoinette Sassou mon nanga lobi non moi je dois quand même il faut comme Martine lokola ba maman ba mami là aujourd'hui dans maman dans toutes ces choses là mon nangai mobali naie alaka ke soki au 6 classe ngana obala yo siko selon mobala kaza mon nanga so à 6 classe a dit diplôme d'état au contraire mon nanga bande comme il faut comme docteur il faut comme licence assise bon de sali que mon a eu diplôme d'état moi si mobali naie ko se présenter akangi lopanga lobinga na lina bala mosi nanga mona nanga boya lobite avo bala ngai pour na continuer ba classe na 6 c'est ça l'histoire mobali pe alobi soko kolingo tanga yako tanga na ndako nanga mosi pe alobi te soki na yekune ko comme na bota dona ozata otanga te tikanga na 6 classe après parce que na osepela yo zo diriger nga pe na za na osekoué ou bien to ko créer ensemble donc c'était comme ça incompréhension pe kota ki wana mobali pe comme alingaki mosi atanga take bala mosi mususu mona nga continuer ba classe mosi ngo pe mobali akende ko tanga njoka na za pe mosi na ya vite et mon anga 6 classe ba ko kutana ba ko balana donc film wana titre nanga zaki la valeur d'une femme voilà film ebimisa maman na biso Anosanzo vraiment merci bandole kana Congo Media Channel voilà merci vraiment to kendaka ka molo bozo mona ti comment to évoluer les amis de Paulem Kendi Bambote na bino très syllabelle na pesi yombote na pesi mbote na maman bota Paulem Kendi maman Jeannette Mbui maman Salaki Paulin Zalalelo eza grâce na yo maman maman Anosanzo lelo oyo oza président ya plateforme je ne sais pas combo et kimi musika plateforme Pakosiko voilà donc comprendre combo et c'est ça combo et kimi oza lelo maman président maman coordonnateur général Pakosiko vraiment coordonnateur ya Pakosiko. Biso, artiste comédien bon, d'abord, je dois expliquer quand même l'opinion nationale et internationale. Donc, vous m'avez demandé concernant parcours Nanga. Après qu'on crée le groupe CCBB,
na bolingo toujours ya mboka na yaki omona kino ba comédien congolais ba na problème ya ko zanga koyeba valeur ya musala bango ba osala nde na yaki ko informer ba misato président Papi Koko Masebe Papa Mundweri akufa ke son âme repose en paix ba Dadi di Kambala ba Sami Mokili ba Viena Bison Tsakala ba Muyombe Gauche ba Patrick Valence ba na États-Unis ba Mama Bipendu ba Mama Chako son âme repose en paix ba président Max Kadombo que son âme repose en paix pour ebele ba kufa Max Kadombo azaka porte-parole donc na sangisa ki bango comme na zo une opportunité ya ko tele ma pemeni ya mokonza mboka sota Joseph Kabila Kabange sénateur en vue ya mboka na biso autorité morale ya FCC en tout cas na yaki pona ko teka image ya artiste pona ko yeba ko défendre le théâtre congolais pe ko défendre ba droit d'auteur ya artiste congolais parce que to sala musala ngo to se trouvera te comment na kana ba ene bango bazo ko kundama na cotisation bongo biso ba oyo donc il peut quand même hein c'est ça la technique c'est ça la technique ezali kaka makambo oyo mutasali ekokana ya nzambe te nzamba lobesi kama ye na biso suki ya nzambe il faut avoir cette qualité donc na mokuse nous avons créé Pakosiko, c'était une plateforme de comédie cinéaste congolais et Sali Makamba Minen. Vous avez vu comment acteurs tout sali, mais bit na objectif na bisezaki artiste et comédien à vivre na œuvre parce que majorité d'artistes basalia ils ba président ba présidente et elle ba déclarer ka ba œuvre na bango na sokoda ba tika ko déclarer droit voisin de na droit d'accompagnement. Donc ba président ba se trouver bango mais ba tena baptiste c'est comme ça vous voyez même na ba matanga. Donc soutien ya mingi pas validé mais ba tena baptiste oh ba salaka parce que comme film maintenant on jouer yo mon côté mais moi je suis désolé bitumba oyo na bundaki lelo yo na komi na ba difficulté parce que ba tebele ba même makambo na sentiment na fanatique na ancienneté au contraire artistes à sexité, artistes à argité. Artistes, nous sommes des éducateurs, c'est pas de la RDC mais du monde. Nous sommes des milliards du pays en tant que les ambassadeurs. Nous avons vraiment comprendre que le moment d'aujourd'hui, le moment que nous avons, c'est le moment de droit de Congolais par tous les secteurs. Vraiment. Merci. Merci vraiment, Président. Tozo continuer kaka. Maintenant, tant que qui likanisiwana pour tout le monde qui est tout le monde déjà NTPC zawana, tout le monde dynamique de banalem et des artistes et comédiens, tout le monde bomoko. Pourquoi qu'il faut rejoindre l'oko ba NTPCT pour créer na part na bino? Merci. D'abord, il y a le problème de prise de conscience. Il faut que tu communes na maturité. Depuis toujours indépendance, depuis 1960, les autres en 2001. Donc c'est 61 ans. Ils ont âge moko ya sagesse. Donc tout le monde qui que non. Ben ne batambo ici biso na kozanga koyeba valeur ya musala do baine na biso ba papa na biso basala musala ou balakisi biso musala basala ki ango ce n'est pas dit pour balingaki mboka parce que ce n'est pas dit kaka mutonyo salo kaka oh je suis congolais et aux congolais quel droit que vous méritez au Congo ou bien Congo ils ont mérité ni pas parce que tous na ba droit na ba obligation il faut tout ça pour na Congo aux moins toi na garage munene awa au moins que garage ba futa kempo aux moins ne ba to baso sala pour na koloba na mukuse yo zolo ba tozaka na NTPC avant NTPC tozaki na FENAT Fédération de l'art et de théâtre congolais. Et Kambami na professeur Nzei. Bon, ba président Massoum pe bazaki na FENAT na fédération ya théâtre. Ba bimi ba créer NTPC. C'était papa Nabiso mobile ya mama Chako. Papa Kimbanteke, papa Alobe. Nde initiateur ya NTPC. Ce n'est pas président Massoum. Parce que le bien a tout la vérité qui est la vérité. Oui, oui. Parce que quand je parle comme ça, bato mususu, ba diaboliser nga, ba limiter nga, on a fini papa Massoum. Non, c'est parti de l'histoire. Yo le juste vérité à NTPC. NTPC exact. Il y a papa Massoum, il y a banane, il y a confondeur nango. D'abord, il faut se comprendre que NTPC wana ezali lo lingo wana. Pourquoi? Parce que président Massoum a lingaka ko céder pouvoir na été. C'est comme ça au monde à partir ya wana pour te sentir que non, liberté d'expression exacte. Ou bien beaucoup de jouer décision, les lobos du cambo, lobby, changer na bango. Pourquoi? Parce que bango de basala combo, bango de bana monopole koloba, au contraire, mboka na biso ezali monene. Donc Belgique, ils ont compté na Congo 40
80 fois. Mais tala ndenge ba Congolais to vivre. Nous sommes là pour kozanga koyeba ko défendre ba droit. C'est comme ça ngai nazali premier artiste révolutionnaire na yaki ko révérer ba comédien que totala tozo sa musala mais yakolala bolamuka. C'est comme ça ba artiste ba ko comprendre. Ce qui lelo zoyoka ba structure bimebele ba union sacrée makala boko ba far Marie Hélène ba je dis qui dit tozana ba bomoko Christian na ba bobo Christian Soga tozana ba dynamique de comédie ba gesho tozali na l'hypothèque divorce ba association économie ebele to comme après ba fondation to kanza ba jipe masamba eza mabete papa tozana état laïque boza bomoko te si ko zana na ebisabine loko ma to ouais ba onyo sona bezaka ba artiste comédien okomona artiste comédien moko wana azana NTPC azana tokanisa azana na nini na pakosiko azana pakosiko vraiment comment comprendre comment pakosiko azana dynamique de lemba azana bomoko apparemment siko mutu moko na zana ba association yonso wana siko tango kuno bino ko to bolo bi eloko bu o kuno bino ko no bolo bi eloko bu antepese bolo bi eloko bu yango bozo mona ke des ordres des alités les ali problème ya guerre ya leadership à génération ça dit que ba enende bazala à la base ya désordre parce que beaucoup ko zala na 12 30 associations to ça na union sacrée ça na combien de partis politiques ebele OK et to zali na tozali na société civile ils ont une association combien mais problème ezali baene baye bande que basé sous ka bango mokote ba komi to komi pe na droit que bango pe ba zo biso pe tozwa parce que théâtre à Congo etikala ki kaka il y a un président tantôt peso tali bien ezaka ba droit ezo pesa makana na bato ba yebani bon si il faut pas préparer les rêves ce n'est pas dit que ngai comme nazali cordon ya pakosiko je suis coordonnateur général de la pakosiko na pekisa comédien ce qui président Massoum a convoqué réunion ba comédien ba kendete nga na futa kanan ce qui pakosiko bengisi ba comédien président Massoum a ko pekisa bango te que ça soit ce sont des artistes au balobi que baza ba membre oui. Mais quelque part, ils sont libres. Les artistes, nous sommes libres. C'est comme en Europe. Non, le problème est il y a motema mabé. Parce que quand je commence à utiliser des mots français ici, je suis impoli comme immoralité, bassesse, mais là, on se prend le manque d'amour. On a politique, papa. Toi, on est laïque, catholique, protestant, orthodoxe, musulman. Nous sommes des Christ. Tozali, tu as réveil. Moi, je suis des réveils, chrétiens. Mais c'est un gars catholique. Ok. Ok, biso tout ça artiste. Ça dit que Tosengi, na président Massoum de Brendé, ce n'est pas dit pour afundinga. Ce n'est pas dit pour afundi andi mosiki tozo ennemi non. Lobi mosali ko sangisa biso kaka. Biso to abana nzambe. Soki ba propos totenaki ebresaki ye olandaki andi mosa sengaki excuse ngai pe na sengaki excuse to sengaki pe à retirer parce que les hommes pas seulement en Afrique surtout na Congo on mona papa qui ko funda mona en plus papa nyonso soki mona sumbele na loboko akuko zo ambelite akata loboko wana pourquoi j'ai dit ça excuse pour na ebi mundu yo lingaka émission na yo bato ba s'exprimer te non je vous dis na ina pesa siko maloba all bimisango bien non na lingina lobea au moins ngai bakoyi ko funda ngai de bafundinga azo funda ngai pour anini parce que na zo défendre cause na o défendre biso na pakosiko tolobaka na défense na biso pakosiko amour du procès pakosiko intérêt général cause ni zo défendre oyo le président Massoum ko silika po akangisa yo na lobi mama Iwaso azali premier actrice comédienne congolais abandi théâtre en 1955 avant même président Massoum bon mama Iwaso abeli ngai na mama nikreti lelo antenne na pese mbote na président ya fondation to kanisa jipe masamba na président chaque Congo ya artiste à danger to bundi to memi mama Iwaso na clinique universitaire ya campus to tika mona président Massoum na NTPC oui ba il faut na biso na ba 1000 francs na biso ba 5000 to ke ko senga ba konzi soko yoka ki sezimo ko ba obenga ngai komedo asenga au contraire na bande ko senga pona ko défendre ba tilelo na senga parce que bible ezolo ba to senga
mabende toyiba mais tosengaka mpona kosunga bao bazangi parce que ngai nazangi te ngai nazokosala mosala omoi toza wana mama Sara Sara Ntola azali présidente ya fondation Sara Ntola mama ya loboko pete mama social azali kobunda mpona bana oyo bakufela batata bamama baofere mpe na baveve mama nzambe apambolo donc dans ce cadre là mama Iwaso akufaki famille ya mama Iwaso généreuse ekbayolo apesaki procuration na pakosiko na associé bacomédien nyonso mpo toga bomonaki matanga mama Iwaso ndenge elekaki na stade de martyr ezalaki papa masumu te c'est un problème donc problème na biso pona nini bino so bosali likambo fo boto kaka masumu est-ce que nyonso zaka masumu face à là non le problème ezaka comme on biso to reconnaître ye parce que yende azali muinda ozomona yende azali conseiller na biso yango tosengaka toujours expertise pour balobi l'ancienneté l'ancienneté aussi parle. Ancienneté peut le baka. C'est pas dit pour les on a commis coordonnateur général parce que on a ignoré misala nyoso yo président Masuma Salubé, ba comédien nyoso basali baba mungita. Mais nous tous nous sommes des artistes. Nous avons se compléter mes chers amis. C'est ça. Vous avez peut-être moto. Yo bowe la kaizaka nini. Bambon bokenda ko pas ba konzira moto zo bo misabino to ezanini. Non. Ngai dans le baka juste au vérité. On a des objectifs na bisoté. Ezala président Masumu. Ezala ngai on a ba problème social. Parce que les lobo komi ko créer ba association et comité le belé to zo ebate bo cha biso. Manque ya koyeba musa to sala. Ngana expliquer pas ko siko créer et sali ba action minene. Bit nango ezanini. Yebi sanga taki bo si bo sala elo mombo e 5 boke komona bakonza mboka bino moko nalobi il y a des actions immenses au pakosiko sali tokenda bakanko ko toki ko assister ba soda oyo ba bundaki ba kwaki na biscade na guerre po ba ebele ba kufa to mona bango te mais oyo azui quand même ça soko kuta na soda ya mboka oyo ya bunde mboka o senga na nzela esanga passe na bisi ba comédien nous avons parti na kanko ko eska na olo ba bato ba ebiango to sala ba marche de paix ba marche de paix pona kimia na kati ya este osomona on peut pas parler de ça par rapport na biso moko to sungana. Ce n'est pas dit ce que qui m'a quelle la mingue ezali par rapport à artiste oyo ba umeri na musala nde sala ka oyoka ya msusu na bato msusu ba mesani ko mona ka lokola na kati moi bifutike ezali ya yoki to denosaka mais objectif na biso ezali ko défendre théâtre ki na kati ya mboka politique culturelle ezala po tozana kati ya Sokoda société de défense des droits d'auteur tozana FCC pardon tozana fonds promotion culturelle FP sans sigle mais gouvernement congolais a voté FCC. Bon, na zalaki ko soutenir président autorité FCC Joseph Kabila Kabang et Razali na manda et nimbanda sili après na tiki na ngai makambo politique na komo sa théâtre na zongili théâtre le bagage au changer le commune IDPS. Bon oui parce que au monde biso to artiste mobile ya mama babenga kenan papa et si le président honoré Kabila Razali na pouvoir to soutenir que pourquoi pas to soutenir Fatité to soutenir président commandant suprême. Donc à ça droit Fatibé état de droit. Merci maman nous pour la réponse to komo kende vraiment en shit émission na biso naturellement il y a 3 questions si je crois bien. Question liboso na tu komona bino awa parce que question ya oyo bakanyi ya makambo ya parquet to aussi sanango. OK. Vous avez un message il faut lancer na papa Masumu. OK. Na ngina bana na question ya ona uto mona image moko bandeko balandaki émission na ngana papa na biso Chaka Congo bomona ki image ba artiste comédien, ba artiste musicien, ba artiste presque tout bazaki na UGF il a déclaré droit je sais pas déclaration pour non ça na UGF ezayani. Bon, yango na profiter pe na occasion na artiste onyo so balobanga na artiste était na za artiste. Artiste comme les artistes quand il faut na groupe le na TV. Ngana artiste na sala ba wa mention na ngai na joua kamboka arabilité chef. Ezana ba compétence oyo ba tie pona balandela ba congolais onyo so ba détournaka. Bato bazwa Congo kwa Zamba, olalo lamuki okomi mokonzi, ubi okomi ministre ou bien député okomi ko Joambongo, o na place o sala pona intérêt mboka, mais sikoyo mbongo ya Congo comme yo sala la sonne ya Congo. Pourquoi? Ba antivaleur baleki. Na mboka na biso 600
ils ont un gouvernement, ils ont un assemblée, ils ont un parlement, ils ont une armée, ils ont une police, ils ont un enseignement. Bantivalé, bah, 80%. Et au moins, comme Mokonzambo, alors quand même, il faut qu'on change de classe politique. Et au moins, maman nous a profité toujours dans le discours à Mokonzambo, ndenga lobaki na ba Congolais, oh, nous ça na mayele, aya na mayele, na pas na quoi accompagner, pour changer classe politique, surtout pour na tout défendre. Il y a un zongi, il chef, tokende ki wana. Chaque Congo a une initiative na malamu na baba mongita autorité morale en tout cas nguma lokito biso tout zawana maître Champino en tout cas IGF to keneko déposer mémo pour na ko dénoncer ba détournement des fois ça makana Sokoda na FCC menalanda ba comédien muso balobi yo zolo ba mingi dans prise na Sokoda ozali affilié oui na rosa affilié ndengeni ba comédien belé bana wana ba muso ba pululu basi na bango batikala ba kufa ba dadi dikambala ba zozo mbongo te suka na suka bonane okumona les CEP société assurance oyo défendre ba droit d'auteur artiste kon artiste ya mokili oyo pesa ka bato loso kana Congo na Brazza chocolat pesa ka artiste loso te na Angola na Nigeria na France mais o wana biso artiste congolais to orphelinate ndenge ni politique ya Congo ba ko tika biso o Carlos soso et en plus oyebi ke moteme comme sous mabe à cause de ça et c'est ka ba ko yamba net na pouvoir de l'équipe. Si le maman Olive assiste à Biso. C'est normal d'assister Biso parce que l'artiste a un droit à mon côté na Sokoda. Tous ont un droit à mon côté. Pourquoi toi as droit? Ils ont faute à l'animateur. Ceux qui battent théâtre, tout le monde a passé parce que tous ont un bon manager. Et à mon attaque à président Massoum, ce n'est pas dit pour la conférence, mais na l'obakana et vie conscience, na pour akenda ka conférence amener na ba poto pour qu'on représenter Biso artiste comme des Congolais. Est-ce combien de sponsors ou bien de managers au Baya? Il y a Mindel ou bien un producteur, il y a un coproduit théâtre congolais. Moutazate. D'abord, ce qui est là, on a vu l'occasion d'après c'est un botte par rapport à un film, il y a papa Simo Kimba. Tala depuis papa Massouma Banda théâtre là. Pour moi, quand on a la vision politique culturelle, ça pour tous les on a liberté d'expression. Au lobby, mais bien mon artiste comédien vous avez bien organisé, il y a un gouvernement qui peut se bien. Non, responsabilité ça 50-50 papa. Biso nayebi que et mutaboti moni pas que na commune enregistrement majorité na utaki loba pour na ba président na ba présidente au bazana ba groupe à théâtre comment tozo kufa babola comment là une maman chaque un mois ma kufa qui le 15 août juillet le 17 juillet dans tout ça pour moi na azaki na l'autre côté parce que chaque pays place va cotiser va comédien sur la coupe na Congo na mokuse IGF ebisaki biso comme totiki mémo alobi ya sur mémo te ya sur print donc ende kotika print na biso mais eza la compagnie na ba chiffre mais comme na révolution culturelle on a za ko benga ba artiste to fungoli révoque révolution culturelle congolaise te on les a biso tout artiste en général na ba congolais oui parce que papa mboko ezangi culture za mboka okufa nyoso à cause nini papa Paulin ça konga za kuna donc chaque Congo yenda za initiateur pas za président voilà donc artiste à danger parce que il faut pas négliger aspect wana discours à Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que président de l'Union africaine d'abord nous sommes fiers Mokonzamboka na biso za président de l'Union africaine na plan d'action à lobaki vraiment que culture d'abord, on a dit dessus dans le discours, il y a investissement, il n'a pas parlé de la culture. Mais un pays, c'est la culture. C'est comme ça que Congo Koufa Nango. Ok, mais les lois, comme Nzambe Azali, toujours Nzambe Alobe, c'est comme Ayel et Moutessouki, il y a des bandits. À tomber à commissaire président africain, et pour à rattraper la culture et l'Afrique. Mais dans le vraiment, à mon avis, la culture en Bokanaye. Président Félix, je pose invité na Mokonzamboka. Je pose invité na nini ya le 14. Vous avez invité na nini le 14 na Gombe. Na marche. Té na nini ya comment je peux dire il y a francophonie. Il y a francophonie. Oh, mais moi je suis madame la francophonie comment? Moi je peux pas inviter comment? Moi je suis madame la francophonie. Na Kozala, je suis invité. Na ba pesa kinga invitation ya papier té. Bon, ba pesa na lotaki, na lotaki. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission. Je dois être là. Maman, nous sommes dernière question. Toi, okay. Les lots en parquet, dossiers en niveau. Bon, parquet, toi, on a tribunal. Plus que parquet.
Amoni parquet zalaka au sambi après mais tribunal zalaka au sambi au prison. Donc ngai ne nazawa na tribunal ya lemba ngai ne nazawa ezaka po moni nazamo na nzambe mona nzambe akwa ya kate po diloba suke za pas nzambe mais ceux qui ba conférer po so tali na histoire ba leader yo so bakanga bang mais ceux qui na ke prison nyonso wana ezaka po na kubundira théâtre congolais mais na tika ko yiba te na tika ko violer te na tika boto la mobile ya moto te na tika leki ko bon ba avocat bazali non ba okanga ndenge na saini parce que c'est une avocat na cabinet maman Olive. Non, bah avocat congolais. Maman Olive, d'abord félicitations na ninga salaki et cabinet wana ils apportent na kosunga pe biso parce que pour na kozana avocat il faut avoir l'argent. Mais ce qui est important ici que nazana avocat, avocat de carrière. Magui Makese. Magui Makese na avocat nangai donc Magui Makese na avocat nangai susu o wanande naza vraiment ko maîtriser OK. Donc il mérite azali il mérite donc nzamba apambola makambe koleka bon en plus sikali bo sambaka donc tribunal de paix ya Lemba tribunal de paix ya Lemba na centre culturel ya Lemba ex centre culturel franco-congolaise na arrêt sous région donc ba avocat bayaki c'était le dé il fallait se présenter avocat kendaki asengaki nzela mais lobby sous avocat musu bayaki nde basengaki le 23 pour président Massouma yakite bon na moni que papa Massouma peut retirer un peu dossier parce que il faut na saluer conseiller spécial chef de l'État Fati à miniature Joseph Mouké Tawaba na fondation yem tasengelaki pe nani Yandimos pa asengelaki biso nyoso ni ba asengelaki pona yete bozana prison papa Yandimos soki amataka kaka la mutuka prison ka kufa na nzela. Voilà, merci, nous sommes presque à la fin de l'émission. Yandimos déjà l'autre qui déjà kufi na nzela. Maman no sanzo ba dédicace na yo numéro de téléphone. Bon, dédicace na personne yomoko papa Paulin Mukendi Junior mona suka ba Mukendi mbote na PCP réalisateur na biso trépied numérique 15 bali kitoko ingénieur 15 la main du pouvoir trépied numérique mbote na pesi mbote pa ya mama Sarah Tola, grand prêtre mère, indurukable, indéplaçable, maman possible. Maman yaba nebele, maman nzamba bakisela o mikolope, apambola yo, ou mela ou masuka pembe. Na pesi mbote et pas ya papa pasteur na biso mystère amen, papa Deyo, papa pasteur Didier, papa pasteur Silas, pasteur na biso nyonso na pesi bino mbote, na pesi mbote et pas Bobalinganga. Maman Nangaye, maman Grâce Mbongi Meke, Fondation Grâce Monde, battra maman. Numéro de téléphone les ali 00243 81 93 47 75. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre émission. Vraiment, bon, comment. Non, on n'a pas de la numéro, papa. 00243 81 93 47 75, ça c'est mon numéro. Appelez-moi. J'ai besoin de vous parce qu'il faut me soutenir parce que avocat c'est l'argent. Vraiment beau soutenir maman nous sans ezala vraiment bien. Merci nous tokomi na suka émission na biso na zayi vraiment na esengo ya kozala liboso ya ba écran na bino na zayi na esengo ya koyambela bino artiste et comédien bomoni comment tu évoluer na zayi trop de koseka. Bon comprendre nga papa koseka maman a mimi biso fort. Papa maman a mimi biso fort vraiment. Première dame, Mimi Biso vraiment makasi. Merci na ba abonné na biso nyonso ya Sarato la TV. Merci na garage bomo na bisika mikolo pour la toujours na garage. Merci na papa Seba, papa Sébastien, papa ya Hans, papa ya Hans. Papa Seba, papa ya Hans, cerveau bleu. Bon comprendre que club mécanicien à toutes les républiques. Dégâts. Voilà, merci à la patronne, à maman Sarato, la moi si à Mouné, moi si à Poids, merci à l'ingénieur 15 derrière la caméra, merci à abonné, merci à partager la vidéo, les amis de Paulin Mukendi, El King, El Luanda, El Braza, Bambo Tenabino, j'espère que Ngaï Nabino,
tokomona na mbala ya simana invité mususu soki yeso ayete soki yeso ayete tokomona maman Sanzo mais mabiso na basango so bali fiki mama Judith Ngoma mama Sarah bon mama Fano Bondele mingi alobeza te mama no Sanzo ye wana te o baloba na kona moi réaliser la ngata moi si mama mona ta moi si mamuke mama no Sanzo ye wana kaboni émission Sili bye bye to monani mama no Sanzo za mobimba vraiment lobaka te onga na konda. Et là, merci, nous sommes à la fête, on monani bye bye, allez, prochain numéro. Kitoko.